malgré que finga magnos au Karine Mokonzi la baronne finga mi na monde des réseaux sociaux na monde de internet oyo na monde de la télévision en tout cas Karine Mokonzi on s'appelle Mokonzi vous voyez ba kombo père mo elandaka ba kombo pena na on dit ba kombo père mo elandaka parce que Karine Mokonzi léon na ndenga ba internet na réseaux sociaux on s'appelle Mokonzi ba chroniquer tout parce que ba nyonso ba ça la baisse pas dans l'actualité il faut pas critiquer Karine Mokonzi aujourd'hui bino bato bonne ko critiquer Karine Mokonzi kabota kate bino bato bonne ko critiquer ye et combat mela mabanga milangi. Parce que courage, on a beau les canaux page, na bino boy ça la direct, non, bon ça la émission, boy féliciter moi c'est batou. Parce que aujourd'hui nous avons sali grâce. Karine Mokonzi, succès, azala kinango, ba moyen, azala kinango, nyonso o ba nyonso ba ngaba sa musa o ba chroniquer zo ba ngaba sala. Karine Mokonzi azala kinango, sur place o ba sujet comment il y a moquerie. Et là, comment il y a des gens qui ont fait des gens qui ont fait mabota. Mais mabota, ils ont fait un mot. Makengo télévision na Suisse aujourd'hui kwankunga mimbodi ima théâtre mwana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moyimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala maganda boyigoyina maganda boyigoyela ya fisa lengi feroze yagine feroze makangwe metro makengwe shadombala makingumba we. Fidèles téléspectateurs de partout dans le monde entier, Bambote Nabino, merci vraiment fidèles abonnés Nabiso, ça sera toujours à jour devant ma poste récepteur là-bas pour la Christian Vangou, Papa Bambo Vangoulé à travers la chaîne Nabino Kitoko Métro Makengo. Tapis rouge parce que je ne sais pas partout il y a une actualité aux Alrapena il y a moto ndeka to mesana koloba alors le lot il bosso na bino il bosso ba etando ikena bino pour na koyebisa bino pena que tous en plaisir et surtout net ngabo vraiment Christian Vangou mais na plaisir ya koyoka keno concert nanga na kombo ya Karine Mokonzi la baronne donc hier auté bongo ko pesa bon il pas bébé na biso uti ko botan parce que blora bo photo lo belango vraiment trop parce que cette dame a beaucoup souffert hein? Donc Karine Mokonzi a nyo commis vraiment mingi Karine Mokonzi ko banon na voyage na ya poto nde ba akenda na moi ya rokata badana ko critiquer yango a comme pe poto yango ba ko tata de badana ko critiquer yango ndeko moi si a su ba problème belé par rapport à la vie amoureuse na ye ba vie privée na ye mais badana ko critiquer badana ko finga ye en tout cas Karine Mokonzi place aux ali na beau-frère na biso donc parce que biso ba chroniqueur donc papa et vie qui coule ya sa bongo beau-frère na biso ba félicitations belé parce que bo l'équipe ba parcours est belé oh y a pas si oh ba critique vraiment ça là qui to côté lelo nzamba l'accès que nzamba ba juste malgré ko finga magnos au Karine Mokonzi la baronne finga mi na monde ba réseaux sociaux na monde ba internet oyo na monde ba télévision en tout cas Karine Mokonzi on s'appelle Mokonzi vous voyez ba kombo père mo elandaka ba kombo pena na on dit ba kombo père mo elandaka parce que Karine Mokonzi léon na ndenga ba internet na réseaux sociaux on s'appelle Mokonzi ba chroniquer tout parce que ba nyonso pas ça la baisse pas dans l'actualité il faut pas critiquer Karine Mokonzi bande ko na ngai moi c'est batu azuzemi ezaki pesé yemoko mais comment atako babika za journaliste zango atako babika za chroniqueur zango musala o to salaka yango bien sûr pour on se besa ba fan na biso mais tina ba vie privée na biso comment ti ko landela yango pourquoi
de l'ensemble aussi bino soni Karine Mokonzi on a auti ko bota même malgré Karine Mokonzi Roger pardon héritier pendant que dans la bonne réalisation to solo là ba image pendant que Karine Mokonzi auti ko bota moi na et ça quand on a battu au du matin jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce jour que aboti bande on ngai bota na photo pena la photo oh non tant na zemi yango comment ndeko na biso héritier za ko la sabino ya maternité yango nana habité en Belgique soki moi ça boti batika ka toujours dans salle d'accouchement on a pendant 45 minutes après ba changer de chambre nana habité pourtant même ba ndeko ba so wata so ba boti ba sino ba tchaka wana bomona que non ba mentionnons bien Karine Mokonzi ma boliso ma boliso ndeni comme on est pour ça non habité ba on peut pas moi mais besoin di magate que ndeko moi ça boti. Aujourd'hui, bino bato bonne ko critiquer Karine Mokonzi kabota kate. Bino bato bonne ko critiquer ye et combat mela mabanga milangi. Boka sona courage na boya ko leka na page na bino boya ko sala ba direct na no bo sala ba émission boya ko féliciter moi na moi c'est batou. Parce que aujourd'hui Nzamba sali est grâce. Nzamba sali est grâce, Nzamba pesi honneur, Nzamba pesi lokum parce que Karine Mokonzi succès azala kinango. Ba moyen azala kinango nyonso o ba nyonso ba ngaba sa musa o ba chroniquer zo ba ngaba sala Karine Mokonzi azala kinango sur place o ba ba sujet comment ya moquerie et là o comment ki ba ba ya ko fingela kae ezala ki likambu ya mabota mais mabota ezala na tanango hein et bela ba so bazana ba jeep bazana ba comment ba email va 5 niveaux ba bali meti lelo bazana ba jino mabota te baza combien. Mais pourquoi quand Karine Mokonzi bon moi je comprenais parce que Karine Mokonzi passe aux alliés pendant la baronne pendant Nzambe na bango pendant maman bango na bi que héros ba la Chine place ba la biso ba chinois nyonso o ba soutenir bango ya bino Karine Mokonzi boza vraiment il y a ko sepela parce que maman na bango auti ko bota bongo na Belgique et ça li vraiment kitoko mine parce que ça bande ko ba sebele bande ko critiquer na minute to minute parce que boza api na minute on a mis une question boza wapi bilo de lo critiquer Karine Mokonzi parce que Karine Mokonzi ndenga zana faut tout bango bien aujourd'hui ezana na bande ko belé o ba comme ko ça ba émission ba YouTube wana ça pour autant ba les capena ba télévision ba ndenga ba kinte ba su accès ba simi micro parce que YouTube le yé internet le yé pesi mutino so faveur pesi mutino so faveur ya wa ko ça ba émission mais la dame là oh bon les ko critiquer Karine Mokonzi a émission à RTG na kata mboka oyo Karine Mokonzi ba 13h déjà ba pendant dimanche ba tala gare centrale ba tala gare centrale on pandisa ba tebele ba l'émission Karine Mokonzi à l'époque na Kinshasa oyo Karine Mokonzi ba pendant dimanche ba tala kaya ba misape danger pe mais ce que bino ba to so lo ba na sima mona moi si ya ba to wana est-ce que bosana ba chaîne à télévision na kin point d'interrogation. Ce que vous allez que vous allez être moi mon côté balo ba sala ba émission ba ki nola. Boy c'est comment émission nous salaka nini. Boy c'est biso est-ce que ba pas ça ba dimanche, ba samedi que ba tala bien ba ninga ba télévision mais non. Moi c'est asa courageuse. Moi personnellement je l'apprécie beaucoup parce que na monaka asa comment asa étoile en étoile ça la on est bien. Me rappelle ça la rappelle Simbaka. Pour ça ba tout mususu ba force à succès. Car la sima Karine pour ceux qui peuvent muto yo peut muto monde cause danger on muto na tala maka mais pourquoi Karine a su zeminaye bino ça bon ça analyse oh ataka soki loko boy oh e muto lo mo ça zemezala bongo te bat musu ba zemela bango to mona bandeko na so ba rapine tumba a su mo zeminaye aye a poster na ninga ba internet mais non on a copié-collé à Karine Mokonzi la baronne. Ça prouve à tel point Karine a idole. Il y a chroniqueuse et bello, il y a chroniqueuse et bello. Toujours Karine Salaka. Aujourd'hui, on a live sur Facebook. Aujourd'hui, on a émission direct, émission sur YouTube. Karine a boutique. Psycho. Bon, c'est ce Karine on a bouti. Bon, ça va live. Bon, on est comme que non, Karine a beau takate, a chama bamela mabanga, mela milengi. Bon, ce qu'on est Karine a bouti, bon, koloba. Hein?
C'est pas bon, c'est pas vraiment bon parce que la bande de nyonso oyo babane ko ignorer Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, place aux alliés, moi je t'encourage, moi je te félicite, tenez toujours de l'avant parce que aux journalistes oyo après ça ba fille et belé gouya ça la émission dans la télévision. Aux journalistes oyo au tcha ba fille et belé confusion ou ba na monde la télé après ba la bango faut ba finga kayo avant basa la view il faut le titre na bango batira toujours ba combo ya Karine Mokonzi la baronne. En tout cas l'autre est le race spécial Karine Mokonzi la baronne parce que net singa na part nga ba concert nga ça même boulot à souffrir et belé. En tout cas tout ça les émission pour encourager, tout ça les émission pour couper sur la félicitation pour rejeter les fleurs parce que c'est une dame oyo à souffrir et belé. Nous savons dit tout ça là en haut. Dans le canal de la télévision, tout ça peut être la vie privée na biso. Hein? En tout cas, la petite félicitations et belé na papa Evi Kikouli. Evi Kikouli vraiment félicitations et belé parce que l'accès quoi mobile. Malgré ma campagne sur ma vie, ça y est na sima comme moi sina o madame na yo. Mais vous avez toujours on a main dans la main na madame na aussi na jour madame na aussi ko bota na mon pemene et retata ma illustra photo ndenge bang Karine Boti comment mobile na vu qui coule beau frère na biso aí toujours on a assisté comme quoi assister madame na en tout cas et ça vraiment kitoko na sire zana bande comme soupe ba chroniqueur na ba chroniqueuse au bande ko tindela papa vu qui coule ba message concernant Karine Mokonzi la baronne mais papa talaki nyonso wana te afungola ki matoite pour n'importe quoi blablabla ko le belaye mais ça qui toujours na confiance ya moi c'est état lonza ba futi bango ba boti moi na bango kitoko na kata Belgique ça li bien et c'est pas biso ba auto ça la presse oyo na ndenge temps normal pour le ministre oyo pour vous prouver que non Karine Mokonzi la baronne za Mokonzi ba chroniqueuse nyonso o ba ça na télévision o ça la internet tala lelo journal lelo na lobby donc semaine mobima batite to émission e comme Karine Mokonzi na actualité ku ta wenge na minute et za la suite na top te batite émission wenge e kolongwa batite émission par rapport à arrestation affaire ko na France on a e kolongwa et on comme Karine Mokonzi la baronne maman place aux alliés autant na télévision na yo ngai frère na yo Christian Bango na yebisa OK oza meilleur journaliste meilleur chroniqueuse parce que libanga babanga toujours na mbuma ya côté là aujourd'hui so bazo ba croiser ça ba live na Facebook bazo ba croiser ça ba live na YouTube bazo croiser ça ba ko passer na télévision on le ba la actualité ba wenge ba tout ça ba concert ba réunification na bango l'actualité fait rigoler la saison nièce on a mis tout Sibir na kata prison comme en France depuis bakanga to comme le 45e jour yango mais bazoya ko la vie privée na yo Karine Mokonzi la baronne ça prouve que oza déjà grand na kati ya monde oyo ça prouve que oza mutu oyo ba nyonso balingaka ba s'accrocher na kombo na ye po ete ba émission na bango etalama parce que musala biso to ya ko sala ngo juste net biso sala monde oyo chronique musicale. Tu vois, on ça, bateau batala biso, l'actualité concernant l'artiste, na bango préféré, c'est plein de mingi, mais le commis, ma vie privée, il y a Karine Mokonzi, Karine, là où tu es, ça c'est bien que non, moi, ton frère, je t'aime beaucoup, et puis, félicitations, Belé, na beau frère, na biso, papa, Evi, Kikoulou, parce que, très tard, la bandance, on va retraiter comme Maobo Takate. Mais aujourd'hui, Nzambe a élevé à Pessio, moi, moi, Nazali Pamboli, la bénédiction. Na Belgique au Botimon vraiment qui toque comme césarienne pété et puis moi conseil européen ça au Karine place aux alliés bimano na monde baranki na monde barando oyo tout ça on a besoin bébé na biso na akola kitoko parce que déjà monde biso ba bantu ko yar la photo yar mo ko la photo tomboli comment tomboli la mbolo 6e minayo ba photo zo la sa moi na okana kaka pour prouver bata mokili ko ça la guerre na bata mokili te mota mokili bazara toujours on pour critiquer Nzambe le loi et le peu a tomboli a pesio bébé no ya kitoko mama batela mona wana ko ya litsu ko pouvait batouter parce que déjà bato bon on ne bazali on a mito batam ba bi que no Karine le loi out ko bota
que ya surtout que ba photo na yo poster moi na Facebook parce que tout ça ba bantu ba doit ça la bébé na biso na mabe par rapport que yendo zo linga prouver ba tout ola ça ba bébé na ba Facebook na ba YouTube na ba télévision na ba comment na ba réseau nyonso en tout cas ba tela bébé na biso nzamba pesi biso akola malamu libala pe na bino et continue toujours dans les bons dégâts ça sera toujours dans les bons en tout cas bimono na barankino mo muke ko kipe bon souster ko répondre bon pe souster ba taki tembe baba ko wana ko chabilo ko cha mais le long nzambe à confondre bango au boti biso so monique au boti en tout cas Karine Mokonzi place aux alliés ba que non aux number 1 aux appena Mokonzi ndenge pena comme on pesa Mokonzi aux la reine de YouTube kandengo lobaka oza donc ba signe so ba oza derrière Karine Mokonzi en tout cas boy bisa mami na bino keno atipe lisusu ba nyonso oyo bazo finga été abatela mona wana pour être toza na besoin naie parce que so ba la na ba filo ko ba raisa pindi bo ne ko ya ko finga la baronne raisa pindi na mintoza que ça la soulage o dénoncer ba que non la bane ko finga Karine tam so pona luka succès Raisa Pindi alors il faut arrêter na ba bêtise moi bongo tout ça na ba vie privée na biso mais le boya ko salir Karine moi na bato na réseaux sociaux boya ko salir réputation ya Karine mais boyebi teke nde o to za abonné na boso ba devant ba caméra na ba réseaux sociaux na ba télévision ba vie to mena devant ba caméra ça ba vie o to mena na ba famille na biso na ba ndako na biso parce que Karine devant mbala ça moi so ami qui sera et pas mobile na ye ngai pa ngule papa bon naza mobile o na mi kitaka devant moi sanga na ndako naza papa o naza so moi na nga na salima moi na nga zo lela na bondela moi na nga ndako naza pena parent responsable ndemo na ba Karine Mokonzi wana donc batno so wata na biso partout na monde entier to avec le plus kolobela kaka dossier ya Karine na moi Karine a posté ma photo na bi que pendant tout ça analyse to lo ba bona bi que héritier Jamba kuna na réalisation aza ko illustrer ba photo ndenge Karine abotaki ndenge banda ko tshaba zemi na tout wana pena l'histoire parce que émission za pena 100% Karine Mokonzi lelo zana ba comment zana ba ndeko mso bazana ouais toko tasko na page ya Karine pour tout le monde ba chinoise nyonso donc la signe ya Karine Mokonzi ndenge basali pe ba commentaire par rapport ya mami na bango donc tout côté déjà tout le monde et peut-être pendant que na zolo ba na sala ba commentaire non c'est pas là oh illustrer sur nos photo ya Karine Mokonzi quand na kati ya hôpital ya place à Boteli pendant moment injection moment abenga baboti la poto babi moment oyo pendant moment injection tira so photo na ko tshonda muté e kanga pena kamo ba so mona ka photo et puis biso sala na so ba commentaire Héritier Jamba le grand réalisateur na bikena mito de oche photo d'ensemble ba mona photo ya Karine Mokonzi et bon na mona ba fan na déjà ba mso ba commenter ba bi vraiment makambi ya Karine Mokonzi ni misinga ki nzambe azala rappel asalaka totika ko juger batu réseaux sociaux ezaka ka réseau peut-être apparence tout le monde la Karine na réseau yango te eza vraie apparence na ye nanda kuto na vie privée na ye félicitations mami donc wanda ma obiso pete outi kolobela déjà pendant que tout le monde qui émission na biso héritier on s'appelle vraiment illustrer ka photo ya Karine Mokonzi e kanga pena écran batala ndé photo na pendant que ngana ça na zotanga ba commentaire oyo sous tout le monde na salle d'accouchement et quand pendant photo bo mona oyo ne Karine Mokonzi outi ko bota donc bande reçu à commenter là c'est moi combien c'est Dieu qui est fort félicitations ma sœur et puis toi bande reçu a commis gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ma sœur Karine Mokonzi que le bon Dieu vous garde la famille qui couli confirmé de reçu a tout le monde a commis et Karine oyo qui passe ya kobota pe oboti sans césarienne merci Nzambe ozo sala kaka ndenge boyo kanana Karine et puis yasuka to moni awa ndeko na biso Laura NGF a commis bazozo bolemba ba photo na ba vidéo tepo eza kaka début accouchement sans césarienne s'il vous plaît il faut
Boto ça y est, elle mérite ses cadeaux. Alors héritier Djambato on a plateau donc bande ko la biso ndeka to sebno que l'auto le vraiment 100% dossier à Kobota ya Karine Mokonzi bolemba pena biso donc bolemba biso poto le pena dossier parce que tant Karine avant d'aki na yazo moi zemina ye wana moi c'est maintenant mazo zemina ye bozala yipe wana pona ko saba émission pona ba keno achaka bilamba pona ko finga ye keno ninga zawana mela milangi abota kate boye alors le lopeton Karine aboti ngai Christian on va dans cette émission on a que pe baninga mso basala ba émission par rapport et on peut sa Karine ba félicitations par rapport au le pe bébé na biso o ba mso ba benga so Ariana son nini donc combo to zela yemoko a confirmer biso donc tout un peu courage heureusement on peut sur dépend ba caméra na biso pona ko lobela pe sur actualité au ndenge enfin Karine a outil Kobota mutumo a commis félicitations na papa et fille en tout cas papa et fille ba félicitations belé moi sinayo Marguerite Loba Karine Matabino Obenga qui caleçon pété. Moi seigneur na vie na za parcours. Même bino bato botel au besoin ko finga Karine caleçon pété a changer mi bali loko ba couleur ba mama surtout tout bando zo bino. To tuna bino que oyo changer mi bali na vie na e a tombo libanga bamba Karine mon côté. Ah bamba Karine so pena le lié sur le zongi ay si bino bato bo finga Karine wana oh non sans ambalité azol banga bamba mon côté ah bamba alors il faut arrêter avec ma bêtise mon dans ça nga analyse nga JTT na ganga na ngate na lo balanga pena calme pour na beso pena boyo kanga pena TikTok parce que to pesa ba news pour moi muto azara JT muto aganga muto lo baza muto oya ko lo mensonge muto oya ko lo lukuta aujourd'hui Karine Mokonzi a outi ko bota yango to sala analyse pour na to Tomolaye, to PC Valère, to PC félicitations parce que elles ont mérité Valère a fingami trop. Karine on ça moi live naie, na page naie à Facebook et comment tu vas missionner tes belé. Batu baroyawa. OK, Karine. Zemi wana kutu. Nenga sana. O mutolo mo ça mutolo za kabongo te. To mona ba maniki ba sala ba analyse mo bidon, ba analyse mo ya pa. Biso na prendre temps comment mbute. Mais to lo ba par rapport ba Rafine Tumba to mona bango. Karine lo aina zemi naie na réseaux sociaux. Rafine Tumba kuna pake aina zemi naie. Donc ça ba ka toujours pour ko égaler Karine, il soit pour ko concurrencer Karine. Mais et pourtant Karine tant ça la maram naie aya na ngona concurrence Karine sala magam na so Karine on a monté presque Karine moko sali likamu na et que alandi mutu mais ça va toujours battre ngandeka kolanda Karine Mokonzi donc c'est là ça prouve que non Karine aza la baronne Karine aza Mokonzi ya ba finyoso ya internet bo mata bo kita bo boya to bonima et ça kaka bongo obsolu parce que so Karine sali a to monaka Batumsu Bayara va taper B. Soit Sali C, Batumsu Bayara D. Alors Karine, osa la meilleure, Karine, osa numéro 1, il y a chroniqueuse Nyoso, il y a internet. Karine Mokonzi, félicitations encore une fois. Tu commences comme fait la souka analyse nabiso. Donc bandeko balachi Nyoso, ba chinoise Nyoso, ba chinois Nyoso. Donc on appelle ça nous ba mbote ba place bozali. Bozo va vidéo ya mami na bino Karine Mokonzi bozo va photo na ebo postango na page na Facebook pour être nzambe alongisi bino nzambe asali bino plaisir lelo ko finga ma obo finga maki ekiti e banaki na mibali o ya comment ya Russie et comment o mobile boy o comment mobile boy o comment ba politique o comment boy lelo ba pesi nzambe pesi mobile na yemoko et vie qui coule mobile ya Karine ou a valorisé ou a pesi ba mungwa a pesi ba bokoko famille Karine ba reconnaître mobile na et vie qui coule en tout cas ba félicitations couple na no evanda kitoko et vie qui coule moi sina obali aza star valoriser moi sina kanengo valoriser kae so qui peut un jour Karine a rozonga la sous makambu ya télévision a zongela makambu télévision parce que azana ba fanatique oyo ba linga kae Karine Mokonzi en tout cas ma sœur encore une fois le mois la distraction oyo il y a la polémique il y a qui bateau nyonso baso ya ko finga yo c'est parce que babi ki yo na succès ko le bango baso ya ko finga yo po soki yo répondre bango bazwa impact na sima ya kombo na yo bango bazwa succès na sima ya kombo na yo Karine Mokonzi en tout cas kangana munoro na yo ko répondre bango te parce que na mito so bo répondre bango
au pesa bango sous gaz na minute oyo mama batela mwana yo ozo na muto prouver te ozo na loko prouver te que non ozo mwana yo au poster na ba réseau non batela mwana yo azana besoin pe ozo na vie privée batela mwana yo bien parce que tout ça ba bantu batela mwana ba muso ozo photo bébé na yo ba ki travaille yango parce que ozo une étoile yeba kino bato mokili o balingaka ote baza capable ya ko lelisa o ba capable ya osala nyonso kaka ba faire comment va faire chier que non ole la mwana yo en tout cas on a ce que la suki nanga awa bande ko nyonso batali biso en tout cas so bo sepel la vidéo oyo bo partager vidéo oyo parce que Karine Mokonzi azo mérité ba respect Karine Mokonzi azo mérité ba biso ba confrère na ye to peut ça ba to l'accès ba valeur na ye pour azo mérité yango Karine Mokonzi c'est une dame à féliciter malgré Benjir malgré nyonso ba lobaki et puis nous avons passé grâce à Botinaye félicitations encore on a Mobile Naye Oyo azali toujours à côté il y a madame Naye na ba moment difficile nyonso et un moment difficile parce que kofinga kosala tout wana donc bano sala vraiment kitorote donc moi bon marquer les ndeko mona verni parce que biso na kin awa moi verni ka ya moi kaka verni so ki koko libaya wana bana cirage en tout cas merci na bato so batali biso le lakati ya Métro Matengo tapis rouge et merci beaucoup à mon boss papa Simo Kabaka et à sa charmante épouse maman Christelle Mbumba. Merci à Héritier Djamba, les réalisations de cette émission. Et merci aussi à son assistant, Babi Rati Kazadi. Donc Rati Kazadi. Il y a un basket, il y a un basket Adidas. Bon, c'est bon. C'est un sport. Et merci à ma fille chérie, Liam Chris et Vangou. Donc, quant à moi, je vous dis au revoir. Papa Uki, Sadisa Bana, Bayalua Mumudilakena, Amo, YouTube, Metro Makengo, télévision, na Suisse, Ozorudu Wankunga Mimbod, Imatea Tremana Mambod, Landa YouTube, télévision. Salon Flori, Mama Moïmoué. Yafisa lengi lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala